Bonjour mes frères et sœurs, je suis la sœur Adonis en Belgique. Je viens répondre à la question de notre frère Lumière. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Ezapona banani. Réponse dans ezali pona basaleli ya Nzambe oyo bazangi connaissance oyo komema bango na accomplissement ya mission na bango. Qu'est-ce que cette connaissance? Selon nga ezali connaissance ya kozanga koyeba loi ya Nzambe. Na mukanda na Exode 21:17, vous trouvez ba loi wana ekomami dans les 10 commandements. Après na mukanda ya Romains 13:10, okukuta balobi kuna l'amour et l'accomplissement de la loi. Après que il sous na mukanda ya Matthieu 22:37-40, okukuta kuna bakomi la loi de Dieu tient tout dans l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, soki ozali na eloko wana, ozana connaissance wana katina yo, ba fruit na ngo ekobima, pe yango ekomema yo na connaissance oyo ko accomplir mission na yo. Alors, soko ozangi connaissance wana, ozali aligné te, okozala pe rejeté. Après, okozala détruit, okozala périr, okopérir na mission na yo. Okozala périr na nini? Na libala na yo. Okozala périr nini? Na finance na yo. Okozala périr na nini? Na succès na yo professionnel. Alors, mais tant oko trouver connaissance wana, eloko nini oko récupérer? Oko récupérer la situation en finance, oko récupérer libala na yo, oko récupérer nyonso oyo ozanga ki na entreprise na yo, oko récupérer succès na yo. Alors, eloko nini sengeli to sala alors poto zwa connaissance wana, to yeba connaissance wana. Alors poto suivre les 10 commandements, les 10 commandements oyo komami na Exode 21:17, to suivre ango na Matthieu 22:37-40, komami la loi de Dieu tient tout dans l'amour. Donc l'amour est l'accomplissement de tout. Donc soki ozana bolingo okoyeba ndenge nini okotambola na bonzambe pour accomplir mission na yo tant que mosaleli ya Nzambe. Alors, yango wana nde mutu balobi pona basaleli ya Nzambe, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc connaissance wana bazangi yango ya loi oyo Nzambe apesi bango awa na mokilo na se ba poursuivre pour ba accomplir mission na bango. Alors tango ozangi connaissance wana okokoko ko poursuivre mission na ote po ozangi eloko wana ya koyeba ke Nzambe alobi na yo boye salango. Nzambe alobi na yo boye salango. Aime ton Dieu de tout au fond de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, de tes pensées. Et bandina na wana. Tango zo salelango et komema yo pe na ba ouverture mususu po ete okoma nesika ya connaissance wana pour accomplir mission na yo. En tout cas, réponse na nga yango wana na pesi bino. Bonne soirée na bino nyonso. Bonne année à tous. Je vous souhaite tous de prospérité, de l'amour, de la lumière. Je vous souhaite tous des merveilleux années qui viennent, plein de vie, plein d'amour, plein de l'unité, de sérénité à tous. Bien, à bientôt. Merci.